Bande konanga na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deline ekosala video oyo pona ko partager lisusu makambo oyo Nzamba te to partager na bandeko nyonso obolanda nga na video oyo yangwana to bondela pete Nzamba za na biso to bondeli na kombo tata mwana père molimo santu Nzambe papa ya biso to yeli boso na papa ko bondele pai na okolo to pesi o merci pona nyonso zo sakati na bomo na biso o pesi biso si souffre de vie to za nango papa ku mama sanjolama ko ete ba oba kufi lelo biso to leki bango na nini kolo so to za na bomo eza bolingo pe ngolu na liko na bomo na biso to pamboli to kumisio to netoli oza malamu mingi papa kolo na ekoli boso na o papa kobela o molimo santu za nanga na o nyonso na zo sa katikati na video o Saint Esprit assistenga na tango o papa sunga bana na o papa bazwa ya motuya oyo ekobima kati na video o papa bazwa mayele papa to pambolo to kumiso to netolo na telemele o nyonso ko déranger nga na temps o nyonso eza musika na nga na kombo na Yesu Masiya pe na nguya na molimo santu nde na bondeli bongo na kombo tata pe ya mwana pe ya molimo santu amen. Bandeko na ngai mama Deline esuko sala video o lelo pona ko partager makambo oyo na lingi na partager na bino o kolo atie na mutema na nga na partager na bandeko nyonso bolanda kanga elo na partager na video oyo eza makambo ya esprit de mort bandeko na nga na lingi na motiver ka bandeko moko na moko pona ko bondela makasi soko zo bondela ta pona yo moko bimisa kaka esprit de mort pona yo moko bimisa ka esprit de mort pona bandeko na yo pona bana Nzambe nyonso pona batu nyonso po ete Nzambe abatela esprit de mort eza kotelema vraiment makasi Nzambe vraiment asunga biso to rappela ka Nzambe biso bana Nzambe bao nyonso to Nzamba lobaki bao baotambo wakati na obanga ye pe bazo bondela Nzambe akobatela na mipepe nyonso oyo koya Nzamba lobaki akobatela ba otambola kati na kobanga ye Nzambe akobatela biso yangwana yo ndeko ozolandanga ozano na vie ya distraction longwa na distraction po temps ekomi mabe temps eza mabe makasi eza mabe makasi nga nasalaki video na lobaki nasalaki video na yebisaki bino ke esprit de mort eza makasi katikati na mokili oyo foko bondelaka mpona kobimisa esprit de mort wana to bondelaka esprit de mort eza partout eza kotelema nasalaki video wana na ebite so journée mais après wana bato bayi kotindela ngai pe nazwi ba audio ebele ya bandeko o bamonaki mpenza likambo ya esprit de mort nazwi ba audio na bango o Nzambe mpenza talisi ke esprit de mort eza vraiment ya kotelema kati na mokili oyo yango nasali video o mpona komotive bana Nzambe natalisa bino makambo oyo batindeli ngai awa o pende ezolakisa ke esprit de mort eza makasi katikati na mokili oyo nako ngai nazwaki ba audio ya bato na ba video na ba photo batindeli ngai balobi ke bandeko na ngai nde toza boye Mbanza Congo eza ville moko oyo eza na kati ya Angola na moma oyo eza na kati ya Angola Mbanza Congo na yebisaki bino na video oyo toleka ke Nzamba memaki nga na esprit na Mbanza Congo na temps wana kuna oyo Yesu Masiya azalaki na Mbanza Congo Nzamba memaki ngai kuna na partage ko na video na bandeko nyonso bato musu bako comprendre yango te oyo baza vraiment Saint Esprit aza vraiment moi étouffé kati na bango po ba comprendre yango eza pasi makasi ba comprendre eza pasi mais ba o Saint Esprit azo sosolisa bango ba comprendre ke makambo eza na kati wana o biso tozoyeba nanu te Nzamba azomema biso nango malembe po to comprendre yango na koloba ke Mbanza Congo eza esika ville oyo makambo bonzambe eleka makasi Mbanza Congo eza na kati ya Angola actuel dans na temps oyo eza na kati ya Angola mais Mbanza Congo ezalaki na kati ya royaume Congo l'air wana Congo Brazzaville Congo Kinshasa
Congo Brazzaville, Congo ya RDC na Angola na Gabon. Donc wana nyonso wana ezalaki royaume Congo. Ezalaki royaume Congo, capitale nango ezalaki na Mbanza Congo. Capitale nango ezalaki na Mbanza Congo. Mbanza Congo ezalaki ville moko oyo ezalaki vraiment eza na histoire makasi ya makambo ya bonzambe na kati ya Mbanza Congo. Toza na histoire munene ya makambo bonzambe makasi na kati ya Mbanza Congo wana. Toza na ba place ebele batu bayebisinga. Batu bayebisinga toza na ba place moko ebele kuna na kati ya Mbanza Congo o makambo minene eleka mambo spirituel na kati ya Mbanza Congo kuna bandeko nanga. Lobi nzamba ko révéler biso ba place mo na ba Mbanza Congo wana to banda ko ke visiter ngo ba place to tanga kana Bible wana to koma ko banda ko visiter ngo na Mbanza Congo. Mbanza Congo eza na kati ya Angola mais là wana ezaki na kati ya royaume Congo, capitale ya royaume Congo. Soki na bosanité eza bongo poto zoyoka ngo ka biso nyonso to yebaki makambo ngo te mais à partir ya makambo nzamba zo révéler ka biso nde tozo ko yeba pe par rapport ya bato musu pe oyo baza na connaissance boye bazo ko beta ngo pe nde tozo comprendre ngo na mambo nzamba o révéler biso tozo confirmer que makambo bazoloba eza solo nde toyoka ki Mbanza Congo ezali esika moko ville moko oyo eza makambo spirituel eleka makasi kuna na Mbanza Congo. Donc yango wana to bayebisi biso ete eza na nzete moko kuna na Mbanza Congo bandeko nanga. Eza na nzete moko kuna na lakisa bino nzete yango bozela. Na lakisa bino nzete yango na kati ya Mbanza Congo. Nzete wana batu bayebisi ngai ete obi nzete yango. Nzete wana yango oyo na lakisa bino nkana photo boye yango oyo. Nzete oyo ekwei na ebite so bomo nango bien. Nzete oyo ekwei na ebite so bomo nango bien. Balakisi ka nzete ka matiti ekwei étape pardon betape ekwei betape mibale ekwei. Donc nzete o balobi ete bato baza na mayele bana connaissance o bayebi babike nzete o basive yango makasi. Ekwe sara likasa moko te nzete o ekwe akate ni likasa nango moko ekwe akate babi soki likasa moko ekwe ya nzete oyo yeba ke mutu moko munene akokufa na mukili swati roi moko président moko mutu moko munene akokufa na mukili so likasa moko ekwe. Donc so makasa mibale ekwe donc eza batu soki ndeni mais balobi ete na 2019 étape mobimba ya nzete oyo ekweyaki. Lere étape mobimba ya nzete oyo ekweyaki esalaki ete batu bakufaki ebele nde tomonaki coronavirus ndenge eyaki a partir ya étape oyo lere ekweyaki. Lere ekweyaki bato ya mayele ya Mbanza Congo bamonaki yango babi étape mobimba nzete oyo ekwei seke na mokili bato bakokufa ebele nde ipare bayaki wana pe basalaki mwa ba cérémonie pona kolongola l'esprit des morts na Afrique babiloko moko ya bongo kobondela kolongola l'esprit des morts. Donc na mukuse donc balobi siko le sisi o ka tozali betapi mibale kwei ya nzete o betapi mibale kwei. Donc balobi non donc o eza grave. Donc étape moko ekweyaki tomoni ndenge bato ebele bakufaki kobanda 2019 ti tokoma na 2020 tomonaki bato ebele nde bakufaki sikoyo mibale mutu ekwei bandeko nanga mibale ekwei nde balobi eza grave. En tout cas eza grave balobi ke bato bakokufa. En tout cas yo oyo kondima na yango te. En tout cas nga na ndimi yango po nga moko nazomona ke esprit de mort eza kotelema kati na mokili oyo nzambe azotinda tobondela makasi. Nazoyoki pe na batémoignage ebele pile na yoki oyo naye komona ke en tout cas nzambe asala biloko mosusu
soki apesi mayele na bato mosusu bakompranaka ke eloko soki esali boye omoni yango tolobaka ke bakoko na biso bazalaki mayele makasi bazalaki kutu aza na montre te mazoyeba ke 15 heures ebeti aza na montre te azoyeba ke 12 heures ebeti aza na nini te ayebi ke mbula ezobeta meteo te bapareil te ya kotalela mayebi ke mbula oyo ekobeta na 18 heures mbula oyo ekobeta lobi na ntongo bakoko na biso bayebaki yango bakoko na biso bayebaki yango bayebaki kotala montre ka na likolo bayebaki basigne ebele bandeko na nga bato botiaka duti na makambo oyo en tout cas nayebi te vraiment soki ndenge nini bakoko na biso bayebaki kotala sanza bayebi ke sanza soki ebimi monene boye elingi eloba boye soki sanza ebimi ndambu ya boye elingi eloba boye bayebaki biloko wana nyonso wana ozomona do bayebaki do bayebi ke nzete oyo lere ekweyaka ezalaka likambo moko monene ezoya na mokili do sikoyo yango baannonse biso ke de nzete ekweyi yo oyo oyebi nanu te nazokoannonse yo yango video oyo nasali mpona annonse ke na année 2019 étape moko ekweyaki kuna bomoni yo na nga nde bato bakufaki na kobanda 2019 ebandaki na Chine kuna bato bakufi ti etamboli baplace ebele bato bakufaki sikoyo nzete oyo de etape ekweyi yango nazokoannonse yo oyoka makambo oyo nyonso mpo oyeba kotambola na obanga nzambe mpo nzambe alobaki mipepe nyonso ekoya na baoyo baotambola na kobanga ye akobatela bango yango ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali na oloba na yo tambola na kobanga nzambe nga na yo oyo totambola kati na kobanga nzambe makambo kitoko ezoyela biso lobi makambo mabe ezoya mpona bato mabe makambo malamu ezoya mpona biso bana nzambe ozomona tolinga te ke ovivre na spiritualité ka lero okokufa nde obandi komona ndenge biso baoyo tozonga Congo ndenge Congo ekozala lingo ovivre non physiquement boye omona yango eza esengo mingi yango na kotiela bino sikoyo baaudio toyoka bandeko na biso oyo batindela ye nga mwa kelke baaudio mosusu naza nango awa nayokisa bino yango toyoki yango. Oui, bonjour. On a tindi wana ezali étape nzete ekweyi nzete obenga ngo yalanku. Nzete za soki neti kase ekweyi to ni ndenge étape ekweyi ndenge wana likamo bosalama donc eza ndenge wana oyo eza na kulumbibi kuna na mbanza Kongo donc na kulumbibi yango na sikoyo bato na mbanza Kongo bakomi préoccupé na likambo yango donc c'est ça donc kuna lobi na mbanza Kongo les 6 mbula ebetaki na mopepe wana ekwesi etape wana. Allô mama Ade nalengaki na sala mwa commentaire na vidéo oyo tikosala dernièrement oyo banda olobela makambo ya esprit des morts eza makasi tobondela. En tout cas ma soeur mama Adeline nzambe a inspiraki openza makasi parce que oza na raison 100%. Nalobi boye pona nini nalobi boye parce que nauti komona na internet nauti komona événement moko esalami na mokili na mbanza Congo nayebi te soko oyebi nzete oyo babengaka yalanku ezalaka na mbanza Congo nzete wana eza mystérieux donc ezala depuis la nuit des temps depuis nzambe asala mokili eza arbre de la connaissance du bien et du mal nzete wana ezalaka soki étape nango moko ekweyi esignifiaka ke mokonzi moko na mokili akokufa po ba étape te disons soki feuille soki likasa nango moko ekweyi esignifiaka ke na mokili mokonzi moko akokufa donc bafeuille nango ekweyaka te basurveillaka yango bien soki ka feuille ekweyi c'est ke mokonzi akokufa tant tokomaki na 2019 branche moko ekweyaki donc ekweyi na bafeuille ebele cérémonie monene esalamaki kuna na mbanza Kongo mpo bachef coutumier mpo babike ndenge branche ekweyi seke mokili oyo bato bakokufa ebele effectivement mpe
coronavirus eko banda juste après chute ya étape wana batu bakufi belé dans le monde des millions. Sikoyo nauti koyoka ba branche ko imi balé. Donc tala kande batu bakufa na coronavirus dans le monde branche ko yaki moko. Siko mbalo ba branche ko imi balé, cela veut dire que na mokili oyo ndenge nazolo bwa mikolo ezoya batu bakokufa belé. Tanka na moni yango moko na kanisi video salaki olobelaki makambo esprit des morts eza makasi. Donc maman Adeline oza na raison. Esprit des morts eza makasi ba branche wana ndenge ekoyi boye elakisi qu'à travers le monde batu bakokufa belé. Yango wana vraiment musala ozosala eza kitoko ya ko alerter bana na Nzambe soki likambo ezokoya tout le temps koza na mabondeli vraiment tika ete Nzambe apambola yo. Nga moto na moni yango na kanisi na bi Nzambe a prévenir toujours bana na ye. Donc il faut vraiment tozala na mabondeli makasi po nzete wana ndenge sali boye ba branche mibale mobimbe kwei siko ba branche mibale combien de makasi ezala na branche moko. C'est que l'heure est vraiment grave, maman, ma soeur. Ezaki ka moi nini ndenge na betaka moi c'était pourtant na moni yango na kantika émission sala ki na bitika na ebisa mama Adeline. Entre temps pe nazozela ka ba psomo o la kakinga nga na ko ya raté. Mais soki li ba sauver rango bien po ba yebiango. Soki li kasa moko ka ke kwei et annonçaka que na mokili mokonzi moko akokufa. Mi mona président moko boso likasa moko ekoyi boyo kaka mikolo elandi président ya mboka moko boye akufaki ou bien boye mokonzi moko akufaka. Mais soki eza ke branche omoni une étape soko ekoyi eza makasi ebele ekoyi. Tomonaki on a 2019 branche moko kaka ekoyaki. Tango yango ekoyi na 2019 wana allez na janvier je pense 2020 corona ebandi batu bakufi ebele. Donc branche siko eloko eza makasi ebele et annonce afiko ke batu bakokufa ebele en masse na mokili. Ozomona likasa moko nde lakisaka mokonzi moko munene ya mokili akokufa. Mais soko ekomo koya en masse donc batu nde ebele bakokufa. Tout le monde qui en a 2019 nde batu bakufaki ebele na corona et si annonçaki na 2019 tango ekoyi annonce tango batu bamonaki yango ekoyi na 2019 lokwa bayebi yango ba chef coutumier ba yaki osala cérémonie wana babondeli basambeli basalisali ba makambo basengaki epa Nzambe mpungutu lendo makambo tomoni awa esalemela biso awa te totindi yango musika esalemela awa na Afrique te batindaki yango musika nde toyemona coronavirus batu bakufi ebele mais en tout cas en Afrique batu bakufa na baonte presque pas na coronavirus. C'est comme mbalo yo ekoyi ba étape mibale. Donc na monde ba événement kozala na ebité soki pe kozala ka épidémie soki kozala nini mais on ko annoncer déjà que batu bakufa ebele po ekoyi déjà ba branche mibale. Donc nzete wana d'après l'histoire balobaka que pour pasteur Joseph Mutu ayebi mo ba makambo so ba révélation alobi eza nzete otomona na Bible o babenga arbre de connaissance de bien et du mal. Omoni tanga dana Eve baliaka mbuma Nzambe alobi ke siko to empêcher a simba arbre ya connaissance du bien et du mal. Nzete ngonde yangwana ezaka na mbanza Congo. Et puis na nzete ngope eza cimetière ya nani ya mwana Adana Eve ya Abel. Donc aya mbomaki ndeko ne Abel sikoyo place bakunda Abel nde na nzete wana na se nango wana eza cimetière pe ya Abel. Nzete ngo ezalaka soki ozokisi yango ebimisa makila eza lokola nzete moko eza vivant soki ozokisi pena branche tango olie ebimisa sève ndenge banzete ebimisaka mai me yango ebimisaka makila. Okay. Donc eza nzete moko très mystérieux. Et puis babukaka feuille nango te
babuka yango te ezalaka wana soki ndeti par exemple par erreur ou bien soki osali nango obuki feuille nango soki okei liwa ifo ezwa na nzela bato batya tembe bamona yango mutu moko boye kaka omoni mindele nde bazalaka batembe wana na tembe wana abukaka feuille moko boye akendaka ntango akeyaki esala crash ya avion s'écrasaki akufaki ye mutu akufaka. Donc, c'est un peu ça l'histoire autoyebi dans cette wana yana balandela yango pesa à la lettre. Ils a bien clôturé muta pousa na kana te balandela yango so ba monika feuille moko ekwei ba yebi ke likambusa mais siko eza ba branche ne mutu e panika rabat po ba comprendre ko ke batu ne mutu bazo kufa belé na mokili. Donc, c'est un peu ça ma sœur. Bon, toyoki biso nyonso en tout cas moi na mayele aoyeba ke eza temps ya distraction te mwana mayele akoyeba ke eza temps ya distraction te eza temps ya kobondela bondela mpona yo moko bondela mpona libota na yo bondela mpona bandeko mosusu surtout mpona libota na yo po bible elobi moko kati na libota ndimeli yesu masiya comme seigneur mpe sauveur akobika ye na libota na ye mobimba yango wana tobondela mpona mabota na biso mpona bandeko na biso tobondela vraiment et puis biso moko tozala na bavie ya distraction te tobondelaka makasi nzambe azala na biso azala na biso vraiment makasi yango kaka na ngai naloba na bino mpona video oyo nasali na kokontinue lisusu koloba ya mibale na ye naloba likambo ya tozolobela likambo ya kotia baprovision na ndako kotia baprovision tozolobela likambo yango bato mosusu baomona kaka lokola ke tozoloba kaka bongo na otiela bino awa témoignage ya ndeko na biso oyo témoignage ya ndeko na biso oyo alobeli zela natia nano oyo nasi ezaka ye moko toyoka ye oyo alobi awa yeah. Shalom, shalom, maman Adeline, bonjour. Oui, naza sœur Marie, naza en Allemagne. Nangaki natikelo ba audio oyo nangaki natikela yo. En tout cas, ya liboso par rapport ya ba makambo oyo tozolobela awa mpona ba mort vraiment babetumba mpona oyo tozolobela ba mort bato ndenge bato bazokufa ba esprit de mort. En tout cas, on a un message vraiment pour contribuer à la message que nous avons partagé dans Adeline TV. En tout cas, on a un message wana kalamingite awa. En tout cas, nous avons sakingai na kati ya pays ya awa na Europe awa na occidentaux pour nga na Allemagne. Na mona peza mama Adeline na likolo moni ba vodka ezokwea na likolo ezokwea bato bazokufa donc ebandaki na France ti eyaki ebandi kokota Allemagne ekotaki vraiment na pays ya occidentaux mobimba vodka ezokwea bato bazokufa bato bibembe bazolokota bato biso tozalaki na ngako nazalaki na bana babebe ntango ezokwea ndenge wana nalobi nakokima wapi na bana nakota na kati ya ndako nakende kobatama nalobi na ndako mpe kuna lokola eza bavodka soki ekoyi bamoto wana ekotumba nango kaka bato ekotumba mpe kaka ndako seme totikalaka libanda awa totikalaki libanda me na lisungi ya nzambe asungaki biso ntango bavodka ezokwea azoka voir dible ezoloba mari bodeplace na bana place wana vodka ezokwea wana soki todeplace okomona kaka bula vodka ekwe place totelemaki donc nzambe abandaki kooriente biso ke mabe ekomela biso te aprotegeaki biso vraiment soki vodka elingi ekoya ye ayebisi bino apesi bino message bodeplace alobeli yo na voir dible bodeplace na bana en tout cas bato bazalaki kokufa na kati ya mboka baoccidentaux awa ezalaki vraiment bavodka ezokwea en tout cas esprit de mort vraiment ezali nayebi te soki ezali eloko moko nzambe atalisi oyo ekokokisama ekoya na mikolo ezoya en tout cas ntango nazwaki mpe message wana namoni ke nakogarde bamessage te lokola tozolobela mpe yango en tout cas natindela mpe audio oyo vraiment mpona biso nyonso totiaka na kati ya mabondeli
soki eza jugement nzambe soki eza mpo nzambe alakisi makambo ezoya me baoyo ye ya kobatela bango yango nabaki na garde yango mpe te nakomisela mpe yo vraimen oyo ezokóma awa na mboka baoccidentaux totia mabondeli kaka nzambe ayoka mawa vraimen nga mpe namonaki yango nazotinda lisusu deuxième audio mpe namonaki lisusu donc bomoni toyoki ser na biso ndenge alobi oyo amonaki leri nzambe azoloba na nzambe azokimisa bango nzambe azoloba ne déplace ekima donc yango elingi eloba ke na makambo nyonso oyo ezoya nzambe aobatela baoya ye nzambe aobatela baoya ye biso bana nzambe tozalaka panike te na likambo biso bana nzambe tozalaka panike te soki likambo tozalaka ya panike te toyebaka ke nzambe azali toyebaka ke nzambe azali nzambe akobatela biso en tout cas yango kaka na ngai nayebisa bandeko nyonso na video oyo ekende vraiment molai te tosuka nango boye nzambe aza na moko na moko eza kaka losambo eloko nyonso oyo biso tozolobela eza kaka kosambela mpe kotambola na kobanga nzambe yo oza kaka no na vie ya désordre na vie ya masumu longwa na vie ya masumu longwa na vie ya masumu tambola kati na kobanga nzambe mpe bondelaka mpo makambo oyo ezoya ezwa yo te mpe bondela mpo na libota na yo tobondela mpe mpo na bana nzambe nyonso oyo toza katikati na mokili oyo donc ozobondela mpe mpo na bana nzambe nyonso liwa oyo ezwa bana nzambe te mpo nzambe alobaki tokapeleka na maloba na ye nzambe bakangaki na maloba na ye alobaki ka kobatela bao baotambola kati na kobanga ye donc vraiment eza ndenge wana nzambe ye moko asala vraiment moko na moko akolanda video opartage yango na bandeko mosusu lero kopartage na bandeko mosusu bakoyeba kocomprendre ke eza temps ya distraction te eza temps ya mabondeli po toyoki likolo ya nzete wana ndenge ekwei vraiment nzambe asunga biso en tout cas merci na bandeko nyonso oyo tozopartage chapitre oyo napesaki wana na kosala yango nsima totika na mwa ntango moke bato mosusu mpe bayoka yango en tout cas nzambe aza na moko na moko natiki bino kimia na kombo na Yesu Masiya ezala na bino amen.